Alors, mbotena bino bandeko balandi Vision Plus esengo kaka ndeto mesana nango ya kozala na bitendo na bino na ba téléphone ba PC ba téléviseur na bino kolanda et Vision Plus. Alors, comme d'habitude, toujours à la recherche de l'information, na makambo choleka bajuro choleka awana commune à Selimbao. Alors, tu as écouté un amour comme un leader. Il y a Bana Selimbao pour que tu bétani dans ma solo à Selimbao. Il a expliqué biso déroulement. Il y a adepte, il y a mon anthémie, il y a né mon anthémie, il y a la fois passée. Alors, sans plus tarder, Nakobaluka déjà pembeni invité nanga parce que il faudra se présenter pour exemple ali bosoto yambaye bongo na Vision Plus. Mbote mwana mboka. Mbote ndeko nanga mopanzi sango. Alors, beaucoup de monde a beaucoup constaté le colanga, beaucoup confondre avec une sosie animalante. Mais ce n'est pas le cas. Déjà, on s'est présenté, babenga konani et a on a commune à Selimbao aux anani. Bon, babenga kangai nemenayame lutonadio. Menga na lokola na za muto na litaka contre xénophobie na intribal yango na mpesa kombo la ngai Abraham. Abraham Menaya Melutonadio, président national et association Solidarité né Congo, encadreur et jeunesse à Selemba, on a sous discipline moins belé. On a vice-président aussi à Marambouya Imana à niveau à Selemba, on a initiateur fondateur il y a les précarés d'Abraham Menaya Melutonadio, président national nango mon ami Kusundope de Mobutu Azana. Oui, Azana Bissou. Azana biso conseiller principal auprès nangai nazali muto na sa sous solidarité Selembao nazali muto na sa sous cellule de sécurité et vigilance pour la paix na commune à Selembao. Alors torobandana actualité o ezali bongo ba revendication yani mon anthem ya ba adepte na yo ba sala qui je pense jour avant-hier et c'est les cas qui bongo le lundi. Ah voilà, c'est Selimbao, il y a eu mort d'homme. Alors, on peut expliquer Bissonano parce que vous allez leader, il y a des jeunes à Selimbao. Makambango les kakindengene. Bon, merci beaucoup pour la parole. Ngai moko en tant que jeune, en tant que mutu. D'abord, c'est que ça ngai participer mawa. Na komona bilenge. O bazali ko comprendre nos philosophies à vite. O bazali ko exciter bango ba commettre ba acte. Ils allaient contraire na loi, puis ils allaient contraire na loi et nature. Bon, grand maître ne m'envoie banco si ne m'endanté milongi en Congo. Voilà, ça vient en vraiment. Bah vie, tu es bien né moi kala. Via un message na 86, à Sali BDK. Lit objectif est qu'il faut tout ça la partie politique ya ba Congo roi Bundu Diamayal à l'époque. Parce que mon père aussi. Mamadou Makwiza bana njili ba ebi même moi zo bina kambunda sisi late onani so ando bengi robot benga ikoko bilali so ke na njili qui konda numéro 60 parcelle à moneza qui parcelle à Pero à Botingai donc yé azaga initiateur pe ya magambo ya Mystique Congo kala Mystique Congo eza mystique etambula na ba principe eza mystique ya non violence ezali mystique yo pe ba luengi sarabatu ba ebisara bon na expliquer ba ndeko ba comprendre ba ebisara biso mingi makambo oyo ekoya bozomona makambo oyo ekoya oyo ezali na sens moko positif ya bien ezali makambo oyo ya bolingo grand maître peut-être ba philosophie politique nde na mona ki mutali boso atika ezanga ye tango na yo mona philosophie politique na ye na troisième république pour tout bunda na deuxième république à ça là tout pour que à sa partie politique et simba même pas même à ressemble là oyo et simba même pas on moni biso to joa courage ya kokota même na jeunesse à IDPS pour combattre dictature à Mobutu comment ba nyoso yo tiki bango biso bozo coincer biso bani grand maître ya kangami na ba ner wana na 109 mbale belé batikela espace cité to yeko joa mo espace tango président prophétique mwana mboka Joseph Kabila Kabange tuye komona ki mwa mama mususu amiki on azo bamneza bosolo oyo eza Selembao na osala émission na Selembao bandeko langa Selembao bazar
Donc nga leader d'opinion mutabangisa ngai tenga pe na banga mutu te na loba makambo eza na nzela pour prière imprécatoire biso na sope toyebi na biso yango eza kwa mutasambela na catholique ataza na opposition ataza na majorité ataza na société civile et notre père qui est aussi donc pour na ko chiter ezali pasi makambo uté ko lega awa mais na ko lobango mingi te pesa makambo esengo te nazali na kanda nazali na pasi po moto auti ko kufa to uti ko bungisa d'abord pour na ko chiter photo tala pe muke sima to zonga bato nazali na mawa kanda so za ba kinwa oyo to bota bina selemba awa oyo to zali bato to luka la paix oyo ezali parmi entre autres ba revendication nyos to salaga so tali yango onga saka revendication ya buzo bate nga mutu nyos za ndeko na ngai exemple na association nanga solidarité ne Congo membre d'honneur nanga liboso c'est Jantiningo Bilambaka Jantiningo Bilani mutaba Congo ta Jantiningo c'est mon vieux tout na mona na kendaka na moni aujourd'hui maire yali kasi peto ekapande de Desbalt il n'est pas du bas Congo mazali membre d'honneur et association nanga solidarité ne Congo ceux qui membre na problème ba edaka OK lelo yo biso moko na Selemba to banda to lelaka banda commune e banda non to zo ba dirigeant ba to Selemba te mais paix à son âme major 10 fois wana ndeko na biso auti bantando aza mutangeba moni conflit ndenge komi ko kota au mona même ba to lukaya ba to ya cataracte ba ce n'est pas bien donc biso za ba jeune on a eu courage na lobby plus jamais ça to ki ko encourager yango te pour ça maki na butute na moi biso to monaki un topia ba détail nango ebele eza vraiment na tina te mais to boyi biloko wana parti politique objectif na yé ezali ko conquérir pouvoir et le garder en plus pe akobatela yango tango molai na ba principe politique wana ndenge biso bato mokito zoloba mais na bandeko ba olandanga na communauté ne Congo faut pas bobosa na to yemba nzembo moko mbidi ampasi kalumwene kaluzeiko banani balukudidi ngangu vantoto wa untuka feti ntuka ngunza kaluzeiko c'est-à-dire donc pasi nyonso zomona na mukili mbidi ampasi katulumwene to yebite banani bazo ko chabiso pasi wana bake ko tuna me bato mayele bato mayele pe ba yebite bake ko luka ba prophète pe ba yebite yango moni mayele ya mukili eza na ngona tina moko te donc biloko oyo uti ko leka ba boni na moni bato nyonso basali ba zoba ngam na lobi yango eza mayele ya kibumutu te ezali ba eza mayele moko ya kibumutu te ya kibonyama ya kibondoki ya kibozoba revendication il faut protéger vie ya mutu ezali sacré toki ko beta maboko te to encourager non moi alors bino et loronini bo zali après tout ça parce que yoza leader on a Selemba to potoza vraiment na kati mabele na yo après tout ce qui s'est passé et loronini bozui comme solution pour que l'eau boé et ça les m'a souté pour qu'il n'y ait plus mort d'homme parce que nous on le major azali moi na Selemba aimé balinga qui est mingi na Selemba mais kaka ba na Selemba on dit ba bomi alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que maramba boé et ça les m'a souté bino solution ni bozui non faut le battre ba na Selemba ba bomi bato batambula ki wana mingi to mona ke longi ya na Selemba ote d'accord ça dit bato batambula na moi voix bando benga na ba mégaphone boya bato boyi oui effectivement ba uti libanda peut-être beaucoup tika bato ba uti libanda ba ya rosala désordre na kati ya mabele ba bomi pena mutu non ça dit tango bato ba se panika ki père wana hein bangani bandika ba masangu non ngana moni ndika te major ba bambaki gentil na mutu il faut pas tika ba intimidation so ba buzo ba bambaki ndika ne panzaki mutu nazana ba image wana hein tango major ba attaquer ngana président communal là na 18 quartiers ngana batu donc ngana natif na batu information comme la ngana seconde to longo la bloka ba illusion ba lukuta wana ba bambaki ba kiti ya baro ezana kwa kimpese apo ba obambaye na gentil te ba bazaki paniquer tant ba bandi ko kende population pas tomboka ki ba landa bango ba décrocher ki et ko toute information hein ba décrocher ki donc ça ba acte moko barbare auto ko banda ko répéter yango te major c'est un fonctionnaire de l'état surtout zo luka changement quoi bon ya ko bomaka ba fonctionnaire de l'état tiki famille na Congo central ya ko sa musala tambula ni garde ni tout ça bloque ça passe na mawa
Hein? Donc il faut pas tout banda ko encourager ba buso bana po lelo yo bato ba sali biloko na selon de tozo koyoka. Je sengi ba enquête ça musala ba yebisa biso banani ba sali yango pe ba sambisa bango en plein air ana selimba. Ba sanctionner en plein air. Ba la sanctionner en plein air. Puis à part ça qu'on lancer message prière imprécatoire biso souhaite yebi ko sala ngo tout se paie ici bas. Makila ya mutu e gangaka. Donc lelo tozo mona ba leader na biso ngana respectaga Mwandantemia na respectaga ibani nyonso ba na poto ana mwana délinquante bana ni nyonso ba intellectuel mais apparemment ba adepte ne ba barbare non na ko juger nanu te voilà. Parce que to ko senga ne ba enquête ça manano ba yebisa biso soki ba yebisi biso pe justice et ça musa nango pour l'état congolais état azali na droit makoki ya ko retirer arrêter ou personnalité ya parti politique ceux qui ont ça mobulu na mboka et loko to ko loba mingi yangwana donc eza mamba pas si nazo bango na sengote to ku fa biso nyonso na mtanda na mokolo na ye mais na principe na biso to yebi même ye grand maître yebi biso nyonso to ko loba to biso ne to loba nzambe pa kana liloba na ye voilà au moni lelo yo bon sikoto tuna nano revendication ezaki pona nini ndenge ba sali bongo mai bandi ko bimana selemba mais sikoto mona ki ba na ba banderole Congo au Congolais Rwandais au Rwandais et tout donc pona bango ba Rwandais batika mboka batikela ba Congolais mboka alors revendication c'était bien écrit sur ba tableau na bango na ba banderole na bango non xénophobie wale za zinunu omoni tala ndeko na ngai na boxela okiti po banzambe ya nzambale za ki wana ba la tango ezate Rwandais ndaro bomamboka ba Rwandais ba bebisa mboka to solola OK oyo vaina ya wala grand mystérieux Congo pour chef coutumier des artisans à paix nga muta désordre te omoni lelo yo hein bato ebele ba otcha makilela ba vandaki na ensemble national wana basali ba 15 ans 10 ans des mandats ba jimbongo ba tongi ba investir na bana bango ba taxi bana ona ba poto place ya kolobila ka makambo kaza ka kuna tant to peso humilité to lobi yo kende kuno kende koloba kasi yo il faut yo ndo kende kuno kende koloba hein ngai lelo ba jeune ebele awa tango batake bureau na ngana 2011 wana ina na babuki yango batebele ba kimaki ba mama na ba senga ba pardon ba zongi to zonga na bango bon terme ozaki député bozaki na parlement et sika ya kolobela makambo ko bongisa makambo ne ezali kuna pourtant bino bozaki kuna bozo sala ba loi na bino mokonza mboka zo promulguer yango fo boye biseba makambo yango kuna yango moni ngai ngana votaka président de la république ba député ngamona ka candidat pona monaka mayela batu suka ka esilaka mayele ya batu esilaka bino bovandaki kuna bokomi ba message wana to yebite fo bo prouver un grand politicien a eu besoin rumeur te amema yango et pas basé sur les faits mais lelo matezo la zabi matezo la sali lit nenyosu côté wa lelo za ministre tant matezo la comme ministre ngana zwani po ngana ndiko soutenir ngana muta régime so na bikutu muta pouvoir msusu eza ngana banga kata ngana banga kata face ezo kano ngana mutu ya pouvoir te mais ya régime ngana ndiko soutenir Mosé Laurent Désiré Kabila akeye atiki Joseph Kabila na soutenir Kabila ngai na soutenir ye pona mbongo te nini te po ngai moko na yebi comportement ba politicien na biso les seuls mutu biso faut protéger pour les moments za président tozana ye Joseph Kabila Kabange soki otambuli na 9 pays limitrophes tolérance Kabila za nango président moko ta nango ana kenda ngana voyageaka mais papa Abraham on a payé opposer Luka pe ba tu vas se soulever parce que tout tamboli na commune à Selimba ou awa ba tu vas se plaindre ba dirigeant ana ba cause la pembeni ya ye moro le raïs Joseph Kabila Bangeji kaka au moins que ba ko ternir pe imaginer ye azona pe pour na ko contrôler bateau ba ko collaborer na ye pourquoi zo agir-t-il bon ngala opeso réponse na mutuno tune na peki réponse me na kenda na mwa mulai ko tcho mwa Mungu nzambe asala mukili nzamba asala Congo te asala Angola te asala nzambe asala mukili na ye moko na bikolo mundele eko kabula yango na biteni eteni o biso tozui babengi Congo donc eloko est important faut to bundela kimia to bundela développement pour ennemi ya population ezali misère soki mutu asali revendication pour na bien-être mboka à quoi boto boyaye
Mais comment tu n'as pas battu? On est commis maramou. Yo boya mutu. Wa pe na famille est-ce que na ba famille batouana, philosophie politique ya batouana, philosophie religieuse ya batouana. Est-ce que bango nyonso baza contre côté wana to pour non, yo na famille na yo mutu musa kozala dans la société civile, musa dans la majorité, musa za salutis, musa. On comprend donc il faut to préserver kimia. OK. Oui, c'est important. C'est primordial. Yangwana. Alors, pour revenir à la question nangai. Le président de la République au photo protégé. Azana ba collaborateur. Alors, qu'est-ce qui fait que tant que ba collaborateur ne ba ko tambousa mboka comme il faut yé azawapi pour prendre des sanctions, pour prendre des mesures parce qu'il doit contrôler aussi ses collaborateurs. Les lots communes à Selemba au sommet de Tambola ba tu se plaindre yum tous leader na kata Selemba. Bon, là vous avez raison à me donner le temps au temps et le plus important c'est que base en courage ya koloba ko revendiquer. Ngaya wa mokonzi mboka ko inaugurer awa première zone de défense. Zone de défense ça. Quand on a qui courage na tomboli musapi ayoka ngai pe ayoka ngai na yebisa ke makambo ezali important o ezati na te game sonal de valeur lo bango na TV après to vandinga na yo na saka ba lettre na benga bato so ba ko restituer biso ba matière mso ba traitaka na mboka so ba restituer biso politique ya mboka ba yaka te mais Pierre Kambila na benga pe aya pe to zano Pierre Kambila ya OK mwana mboka gouverneur à ville André Kimbuta auti ko yape Selemba wa population ebisiye ba doléance gouverneur à ville nazo loba mnyoza zaki wana yebi gouverneur à ville makambo nyonso bino boyebisi ngai autorité municipale na bino ko tayebisa ngai yango te ozo comprendre revendication ezana ngo constitutionnelle toki ko boya te mais il faut revendiquer makambo ezali positif ezali pour l'intérêt ya développement ya bato et c'est important to revendiquer yango wana. Alors, mon amboka Abraham, déjà, tout le monde enregistre, on a tout côté un assainissement. Vous, les communes à Selemba, ils ont un bourgmestre, ils ont une administration mobimba. Qu'est-ce qui ne va pas? Et l'oronise aussi mbaté. Et l'oronise est aussi là que Selemba évolué et soit épanouissement et na standing moroté mata parce que le commune Selemba c'est comme si dirigeant nango balingité que hein masolo ezala kitoko papa Abraham. C'est quoi? Qu'est-ce qui boucle? Et là, on est au Kangama Solo. Au Bébino, avec le bourgmestre. Bon, il faut senga rigueur na mambuyo lobby assainissement ville province à Kisasa Italie à Selemba oté. Bo soto. Parce que tozana katino na Selemba oto banana a. Bon, bena bo soto ku tezama kasi vraiment mais on a problème mingi ya érosion. D'accord. Au moni lelo yo ba politique oya Congo na biso. Mais a profité pour lancer message na ba autorité na ba Hollande. Un politicien aza mutu oyo alukaka matériel te alukaka honneur te. Un politicien aza mutu a travaillaka pour l'intérêt de la population na pe kombo na éthical. Yango zo mona l'option na ba base. Tozo ko recruter ba tout to père ba maté ya wana politique eza nini basaka politique pour ani. Poto tanga na ba te vango. Mona mutaleki ka brurara mutu na buli na ye ebi ke pona les gars députés il faut na finga Kabila pona les gars députés il faut na la tamoniere pona les gars députés pona sala boy oh rien mutu nyonso awa na Congo ayebi ke na osa boy po Kabila benda nga pesa nga ministère parce que biso ba jeune ya Kisasa plus précisément ya Selemba faut to na conscience professionnelle faut to longo la culture ya kolanda ba impressionniste faut to vanda to s'organiser parce que commune pauvreté za makasi commune za ba difficulté makasi to ko bando le kakate omone bembe wana eko ya lobby omote le passé eko zonga te oyo le kaki lobby to ko loba yango lelo te faut to bando parce que oyo lelo na oyo ko ya faut to za concentrer pour na domaine oyo ba résultats za la favorable to ko sala nini pour le domaine donc il faut vendre la science de travail, il faut vendre la réunion scientifique. Il y a un problème autour de Selemba. Pour tout le monde a gagné. Quand la table d'élection est banda, or nous sommes dans la awate. À jouer $20 000 à investir, il si on appelle ça une sardine, l'eau soit votée, il faut foutre 5 à 10 000 calcul là on se comprend. Mais alors, Papa Abraham, Torozongelango parce que vous évoquez le Romura bien. Bandeko ba hotali banda mboka. Akoya nambo oneka kanengo lobi wana
akangisa ki mo bambongo na ye ya pasi azwa ki rosala musala akangisi $50,000 aya lobi na botama na selembao ayo chabino o balobaka pandi likolo ba voter aleki député alors que yo yebi pasi oyebi les problèmes mais il y a les qui parce qu'il avait ses moyens moi bah 1000 francs maintenant pour empêcher que ba jeune ba pesa ba vote na bona bata bongo est-ce que déjà vous conscientiser bango pour ça bon ngana batu auto vanda na bango to raisonnera sur commune abiso pour ça ba commune urbano rural hein c'est les mba ou ça ba zone annexe hein tu as côté na ville à Kisasa ce qui n'a bossé en 1960 par l'ordonnance loi hein là ba côté sur na ville à Kisasa ça dit culture o ya 68 na o ya 70 na auto commune ngo lelo to commune ko mona ke développement comme ngoya na commune ba étudiant na za fier na ngona sanatorium so ko ba docteur wamba nice to botami na bango awa ba petit na nga jino za docteur baze belé na za na ba master awa na za na ba avocat wana selembao na komi na ba magistrat na selembao ba diplôme d'état ba diplôme ba koma ebele na selembao donc tout le monde avait que développement économique ya po biso ba chebiso ezali awa beneza osenga siko nini ko conscientiser tout to kolemba ko conscientiser la conscientisation jeune na conscient que attends mutu auti libanda aye na 1000 francs na e pour na voter moi je préfère que voter mutu ayebi pasi ya biso bana selimba bon en fait culture politique na Congo toza na ngo pena no kate même la démocratie ba gangela c'est à vous de yarola sabatwana non le lot toza na 4e stage mais élection est déjà comme 2 fois oui banda mo 2 fois c'est Joseph Kabila mtamimi biso ba expérience et comme goya pour ça de mona mutu mona mutu alegi na TV a même vitalo compa yango te donc pour moi na ngona Congo photo bunta misère c'est une commune nga sembao na yebi yango coin ti coin makambo ezake po ye ayeba na songolo mpaka la po ye omoni makambo tu ko loba na zonga mukesi ma célébrité gouverneur ki mbuto faut festa kaza muté mala mwa na confiance ya bato mais bato de basela ke musala wana te. Pour ça qu'on a arrêté 0,88 il y a 2010. Et le Belgique m'a envoyé à Assainissement. Assainissement, à côté de la prison. Quand on a maïga et bassani na balaba les pékis, c'est un babi moutounios on a droit à tchabo peto, liboso le pas on a 10 mètres. Mais est-ce qu'il a arrêté, on a respecté? Ils ont respecté parce que ils en ont suivi. Voilà, est-ce qu'ils ont sensibilisé? Non. Le chef du quartier, le chef de riz, ça la gagne. Chef de riz, il a côté quand la commission banda ko baote. Éviter. Il y a un autre mona jeunesse oya lelo et télémi. Revendication za ko finga mututé. Ils appellent ko bomate. Donc ngai na ko yepa gouverneur la ville kimbuta te na chama kelele. Pour ça makelele wana anakuwa makelele ngungi. Po oya yoka na stade tonga zaki président vita. Il dit makelele obino. Donc on a la logique moko. Na oto ya ma gouverneur deux fois wa. Na soli na ye après ko solari to vanda pe a de séance de travail. Donc le quoi dozo se concentrer. Toza sûr na mboka na biso ba élection iko salama. Les seuls moyens ba ko remplacer bato ezali na voie ya maponomi. Le quoi la maponomi iko salama. Biso be to ko lembate to côté ya bato ba longola zinunu. Pona ko mona zinunu ndeni zinunu eza mutema mabe o ya degré ya suka. On comprend yo ko chama ya fufuno awa ngane ko bwaki na ko mungu apo eteba. Yo ko za cameraman o sala ya cop na yo esimbi. Parce qu'on a simbi bwa msum talaxa ko filmer lokola ko msum ministre na yo bolingi kala te ngai pe yo impression mo ya na ba flash ngai bo non nous biso to yekoli politique ba yekola ko na lingomba ya politique. Et puis tant que la politique, objectif principal dans les alliés qui n'a joindre pouvoir, n'a ça là pour que mboka ait des liboso. Si on n'avait pas bateau, passe à maille aussi la somme voter ngana comme muta lukuta. Donc on joue bateau oyo, ba kopé ça ba benga ba edit. O ba edit ko bala na misère ya population ya Selemba. On a suivi na yango. Vous comprenez? Donc peuple Mukongo, aza peuple moko aza muto mona koza na makambo to azo bomba. Tu vois, mon athée, si on a un likambuloba, tu lobby, les lettres, ça se lave en famille, point barre. La revendication, au biso to ça là, et que c'est important tant que tu revendiques dans irne.
Le peuple souffre de quoi, Abraham. Le peuple souffre. Oh, comment on monte à côté Kamakala, côté Kandika, Koluka, Nefus, Kata, monte à aider na crédit. Mais n'a ko sunga ye, yo association na yo, salini non pour na batabongo. Association non yo zo diriger. Bon, moi, le peuple a souffrir, ngai mo pe na souffrir. Donc musala malunga pe ya ko aider bato ezana on te mais na zande organiser. Hein, moi na la tite, na za organiser, na la ndeko nanga ya. Ça des associations azana ba technique na yo à vivre là. Et qu'on appelle na cotisation, na moi ba partenaire. Oui. Quand il y a biso peut être capable de décimal, di pas partenaire nanga ite. Le gouverneur non to sungaga. Non na sungaga. Banguba bato to panzana wana événement uti ko leka. Pour les lots ba maman na pesi bango combien de ça combien? Na ba 15 secondes bambonga ba mapa na bazongi la ba commande. Ça dit pour ngai pour ça ngeza nini confiance na population. On a les côté ba bi que moi ma ipe avec na rien. Mais moi na ma na boule. Quand même boule ezali. Ah boule logo ezali faut soutenir moi na ma sala association simanda côté. Bon, na sala solidarité ne Congo pour ani. Na sala solidarité ne Congo, j'ai un ami j'y vais louer tout. Azarana Kingabwa. Vrai leader d'opinion ça va jeter. J'y vais louer tout ça l'idée d'opinion mazana mbongo te master nangai a muluba. Bon ngalo kwa na tribal te na be muta xénophobie te. Master wana ko memanga ba réunion na bango ya Grand Kassai. Parce que on a des réunions à Grand Kassai. Même Moulouba, on a tam sur ma casse, on a tam sur papier mouchoir, on a pétrole. Azali, on a Maïcha Park. Ba fête ya Balouba, catégorie tout Bazali. Parce que on y est non, il y a besoin de Congo. Oh, réunion la communauté de Congo, ça on a professeur à l'université, ba diaspora poto. Vous comprenez? Biso ba Congo ya ceux qui sont sous Makala, Selimba ou qui m'battent rien au côté. Nazwa chance au participer na réunion mon côté ya Wangata wana côté Wangata ba benganga na ke gouvernement provincial hein moi ndako mo eza ya professeur moi mu Congo na kuta siko rama ba même la réunion wana mutu mususu akozala moi fistré pour à côté OK yango na mona kango mabe na saka ba démarche na ça la solidarité ne Congo na zuba na sali stati na zuba mikanda nyo soko na Selimba on na maison sur ma œuvre sociale de la solidarité ne Congo. Tu veux créer ba makambo ya prise en charge ba machine à foufou ba moto to pesi moto na crédit yo zonk sanda mundambo ah bon et là on va ba sepela kinango ba tu ba poussana vers yango voilà ba poussana vers yango mais yango pe otinda biso te que to croiser bras to za wana toujours pour na ko bunda pour mutu oyo akoki ko satisfaire population à 100% zate sauf nzambe gaga OK pas si ezali partout difficulté ils allaient partout na les nécessités ils a pas si pour nous ozoango même beaucoup ils ont la richesse hein de quoi Abraham conscience professionnelle na amour à patrie sanction amour du prochain bilo que c'est important ba peso pouvoir bo et tout des blabla oh le bela biso a po chango chana boye o tali pe non libumuna hein de quoi Abraham tena bon mon amour du prochain il faut izala même ba poto ton ami va me amour du prochain amour à patrie mais tu as habité pour avoir la conscience na emoko on doit comprendre donc ça ba biloko oyo faut banda ko ipsaka population on comprend bon on a appelé quinoa après moi na kisasa un vrai quinoa et puis à part ça biso ba quinoa doit ramener ba sans foutiste donc quinoa j'ai géré mon apparence on comprendre donc quinoa biso ba quinoa doit rappeler tribalité donc ça c'est ça déjà famille biso ça famille nana ba masaka na kingabwa na kendaka lemba na kendaka partout na zakana yo to benganaka na koya be pano na lie fufa masango na na mikebuka yo po ye chebiso kolia pe mbwengi ya mwamba on se comprend donc to ko ma solidarité wana ki sasa tina niveau ko bisa ba kinwa qu'il faut pas to zaka ba safoutiste il faut pas peke to jijara makamuna ba musika o kinwa ko za information mais yam so to vivre na rumeur. C'est plus rumeur qu'information. Oui, il faut mettre un peu le leader qui ça makasi conscientiser aussi population pour que la paix dans domaine union sur la vie. Alors, tu as chuté de quoi Abraham, tu as chuté vraiment alors un petit message na bandeko bakolanda. Yo parce que yo a leader non seulement il y a Bana Selembao, mais aux leaders, surtout il y a Masolo Ndengezo Kendele. Alors un petit message et voilà.
Bon, makambo tozolo ba nzinunu yango kaka. Message ezaki tolongola nzinunu. Tolongola ka mutema mabe. Tous en amour à patrie, tous en amour du prochain. Et sili nango. So tous en sona biloko wana bon. Nzamba ko tia maboko. Pe to pesa baninga chance. Mutu so ko na chance alikambo moko boye. Mais yo liko pesa chance te mabe. Message à Souka Yangwana. Alors, quelques remerciements parce que l'on a vraiment fini. Bon, merci mingi na bandeko nyonso ya Selembao. Naza na bino toujours na motema. Tokobanga eloko te po mabele nzamba sala biso na soni atakango mai to melaka mopepepeza ya biso nyonso. Et puis nzambe abatela biso apesa biso makasi mayele. Donc comprendre que Congo est biso tout. Revendication de la violence. Et puis, on a profité aussi de l'occasion, on a pu s'encadrer dans la mbote. On a encadré dans la balai, les gouverneurs les plus aimés de la planète, la main puissante de la planète, les cerveaux électroniques, excellence honorable, Jantini Ngobilambaka. Yo yango vieux, une bonne mutema plan aussi mbarango. Puis au ça a mère. Yali kasi. Pour moi, nous sommes jeunes, moi, je bunda na makoki, tu vas soutenir. Hein? Bah, nous sommes rolinga, tout rolinga yo, ça la marche bien naï. Donc, mais c'est les maires, à niveau Ali Kassi. Peut-être capable de Desbald. Merci beaucoup, vieux. Tout le monde a qui pas enveloppe na yo, sensibilisation à paix, et ça ça m'a toujours. Kolembate, tozaka Congo, et sa famille. Congo, et sa bomoko. Quand on parle de solidarité, ne Congo, et Afrique centrale. Il ne faut pas tout beau sanak. D'accord. Bandeko ba les États-Unis d'Amérique mbote hein. D'accord. Bino bo encourageaga mbote ba be ba finga ga ba ko finga bien. Bazanga raté toujours bazala rande ko Abraham en tout cas un grand merci hein, merci beaucoup. On a invité na biso on a repensé biso na pour te bete masolo bozo pena ba information. Il y a commune à Selembao, besoin d'informations, il y a association et tout. En tout cas, on dit bon que vous comprendre, vous capter vraiment bien des gens aux okende pour photo barrage des tambolara vie tambolara na jeu. Il suffit qu'on comprendre gens des okende masolo pe qui nango bien. Voilà. Un grand merci à vous. Merci beaucoup à Bella Dinganga, merci la patronne, merci à toi Dodi. Le caméraman Papa Lopango, merci, encore merci vraiment. Na Binotou, restez toujours scotché na Vision Plus. On se retrouve très prochainement pour notre solo, news, info, quand on est au message. Bye bye.